Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le logiciel Yasika. Il y a gestion, il y a marché public le lundi 29 août na hôtel Rotana. Président de la République assista qui na matanga ya ancien chef d'État de la République Angola José Eduardo Santos dimanche 28 août Moleke. Bon début de la semaine, na balandignan son ya magazine Kinshasa na biso KNB News numéro 1 ya magazine d'information awa na République démocratique du Congo. La bonne édition de la politique et que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un système intégré à gestion de marché public SIGMAP na mokuse pour na kolongola corruption et transparence na passation à marché public. Besoin de détails na élément oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé mokolo ya lundi 29 août ya lelo na hôtel Rotana système intégré à gestion de marché public SIGMAP na mokuse oyo ezali logiciel ya gestion ya ba marché public oyo eko permettre ko automatiser ba procédure ya passation ya ba marché et ko permettre ya réduction ya délai ya traitement ya ba dossier pe eko assurer traçabilité na yango pe production automatique ya ba statistique. Botia mina mosala ya Sigma ezali matérialisation ya réforme ya finance publique oyo ezala ki retenu pour na exercice 2022. Na kondimela ministre ya budget Emeboji Sigma ezo représenter moko ya ba réponse na maimatali renforcement ya transparence na système ya ba marché public na République démocratique du Congo pe ko réduire mingi ba opportunité ya corruption. Mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepeli makasi na boko kisami ya réforme oyo pona amélioration ya gouvernance ya mosolo ya l'État. Système oyo ezali penza malamu mingi pona kosukisa miyibi oyo ba détournaka mbongo ya l'État pona maimatali misala ya mboka Congo, c'est-à-dire pas de contact physique entre ba animateurs ya ba institution publique na secteur privé. Po nyonso ezomonana na logiciel oyo Kinshasa et l'équipe partout. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté na matanga ya ancien chef d'État ya République Angola José Eduardo dos Santos dimanche 28 août Moleki pour na rendre dernier hommage. Détail na commentaire oyo. Ba chef d'État étranger ebele pe ba officiel angolais ba rondaki dernier hommage na ancien président ya République Angola Eduardo dos Santos oyo akufaki na clinique espagnole le 8 juillet dernier. Parmi ba arrivé à Liboso, Luanda Yambaki, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akomaki penza na Tongo. Ayambamaki epai ya secrétaire d'État angolais aux affaires extérieures, Madame Esmeralda Mendoza. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na place de la République esika wapi ba funérailles nationales avant inhumation et salemaki na après-midi parmi ba chef d'État ou bazalaki. Parmi ba chef d'État ou bazalaki présent na Luanda, tomonaki bongo présence ya Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, pe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville. Akufaki le 8 juillet dernier na clinique espagnole, ancien chef de l'État angolais a dirigé Kimbo Kanaye pendant 42 ans de 1975 à 2017. Azali considéré na ba compatriote naye comme homme de paix, tika ete molimo naye epe manakimia. Yambo mission naye esi la paix azonga atika tuni pour na Kinshasa. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salaki point sur participation ya RDC na 8e conférence internationale ya Tokyo sur le développement de l'Afrique. Bolanda. Yambo atika tuni pour na Kinshasa na kati ya 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salaki point ya participation ya République démocratique du Congo na kati ya
conférence oyo. Liboso ya presse chef ya gouvernement alobelaki ba rencontre bilatérale nyonso oyo azwaki en marge ya conférence oyo na ba différentes autorités pe ba chef des institutions ya bamboka ya ndenge na ndenge. Babetaki mingi masolo oyo etali kimia pe sécurité, ba échange ya point de vue ya information, formation de jeunes pe encouragement na entrepreneuriat. Balobelaki investissement divers ezala na niveau ya infrastructure pe secteur minier. Pour la Maimatali République démocratique du Congo, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde alobelaki coopération bilatérale au RDC zanango na Japon pour la Maimatali santé, éducation, formation, ba infrastructure pe ba échange technologique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez participé à une conférence entre l'Afrique et le Japon à Tunis ici, avec une délégation du gouvernement. Que peut-on retenir en termes de dividendes de votre participation à la 8e CIPAD? D'abord, je voudrais mentionner que ici je suis venu en représentation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que nous puissions le représenter ici à cette TICAD 8, à l'occasion de la dernière TICAD 7 qui s'était tenue à Yokohama. Et donc du 27 au 28, nous avons été ici dans des travaux qui ont concerné les domaines d'échange entre le Japon et les pays d'Afrique. Les domaines qui ont été retenus, bien sûr, ont été les domaines de paix et de sécurité, d'échange du point de vue de la formation des jeunes, et même l'encouragement justement à l'entrepreneuriat et les startups, ainsi que les investissements divers. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asolola kibongona homologue na Madame Najla Bouden Romdan ya Tunisie pe babetaki masolo ya coopération au Etali République démocratique du Congo na mboka Tunisie. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akutanaki lisusu na président ya commission ya Union africaine basolola ki pona maimatali paix sécurité na RDC particulièrement na partie est de la République démocratique du Congo. Basolola Kibongo na président ya commission Union africaine pour la situation actuelle ya est de la République démocratique du Congo. Balobela Kibongo développement sur le terrain. Balobela Kipe lisusu besoin ya komona suite ya ba discussion diplomatique. Oyo bazali kosala na niveau ya Nairobi pe Luanda pona maimatali situation humanitaire pe oyo tozali ko vivre na ba groupes armés ya M23. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé ki lisusu par vision conférence na premier ministre japonais pona makambo oyo etali pe sécurité, mais surtout appui entendu na ba différents domaines oyo etangami bongo likolo. A rappelé que bon engagement déjà ezwamaki entre premier ministre japonais na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Tokoyama na 2019 pe bon engagement yango et se réalisa ki tendenge sengeli pona pandémie ya COVID-19 na yango asengi lisusu dossier yango elamuka po ete ba résultat ya malamu ekoka kozwama. Délégation gouvernementale oyo ezalaki dirigée na ministre ya intérieur Daniel Aselo Okito basilisi mission na bango na Kwamutu esika wapi bateke na bayaka babomani makasi pona likambo ya mabele pe gouvernement et trouver ba solution pona kosilisa ba conflit oyo bozwa ba détail na élément oyo. Ba conversation oyo ezalaki initié na délégation gouvernementale oyo bazalaki dépêché na Kwamutu pona ko calmer tension entre bateke na bayaka et si la kibongo pe ba solution ezwamaki parmi ba solution yango suspension ya administrateur ya territoire ya Kwamutu oyo population de esengaki batia ye. Ate Crispin Mwadi azalaki akize na kokakozwa ba mesure te pona ko faire respecter autorité à l'état pe ordre public pendant période où il y a conflit. Mesure mususu ezwamaki ezali nomination ya nouveau responsable ya police locale. Chef ya police oyo azalaki en place, chef ya police oyo azalaki en place afundamaki bongo na ko libérer mutu moko azalaki suspecté ya kozala parmi ba instigateur ya ba groupe ya batu oyo bazalaki na mandoki.
Population asengaki lisusu nomination ya nouveau responsable ya Agence nationale des renseignements ANR. Oyo azalaki na poste na Kwamut azali reproché na négligence face na multiples alertes pe ba message na sujet ya ba différents attaques na bamboka oyo ezwami penepene ya Kwamut. Selon Mutumoko oyo azali élu na ba nomination oyo alobi ete délégation gouvernementale et fouti ba facture ya ba soin ya bato nyonso oyo bazokaki pe e fouti prime ya ba personnel soignant. Pe lisusu délégation gouvernementale et appuyaki na bakisi ba structure ya santé ya Kwamut oyo eyambaki ba victime esengeli boyeba que na rapport moko rendu public na ba autorité locale il y a une semaine au moins 5000 déplacés à Kwamut bazalaki akei na Bolobo parmi lesquels bana ebele pe basi au moins 28 personnes bazalaki bongo tuées. Plus de 240 maisons ezalaki incendiées kaka na ba conflit oyo ya bateke na bayaka topesi longonia na gouvernement central po bazui solution po na ba conflit oyo. Population ya quartier Mangengenge na commune ya Selena direction ya Campem baleleli bakonzi ya ville ya Kinshasa érosion moko ya makasi emema bandako pe eboma nzela batu bamatelaka ngomba ya Mangengenge reportage ya Sarah Mawete. Érosion moko ya makasi esalemi na direction Campem ou avancé liboso po okende Mangengenge justement na quartier Mangengenge nzela oyo ememaka bae bakendaka kosambela likolo pe population ezalaka kote kuna bato bafandaka me ba déclarer érosion moko esalemi ya makasi emema bandaku emema mapango ebele sangane yebanaka kutu teke awa ndaku moko ezalaka awa ndaku ya papa Kingandi. Population ya quartier Mangengenge na commune ya Nsele ba déclarer balobi boye. Bon, awa toza na quartier Mibu direction ya Mangengenge vraiment oyo bato bakendelaka sans problème. Yango yozo mona nzela nyonso to eza kobeba. Omoni oyo vraiment ligne principale ya Mangengenge. O bato bazaki okendele. Nzele bebi biso libenge wuti vraiment likolo etolisi bandaku nyonso to ezaki awa place totemi ezaki ndako ya mutu. Na biloko na ndaku ekenda. Echola likolo kaka ya mayambula metezo senga ipana bino bakonzi boye debiso pona nzela oyo vraiment soutenance malamu ezande ya bino bakonzi botali la biso likamanzelo po biso moko tokokite tale fok personnel tozo sala basaki tokokite même na kosomba basaki poni makokia malunga ezate esenga ifalo ko aider ba jeune na quartier lisusu mais mutu vraiment ko sunga biso azate na bino bakonzi nde toyebi nzela okobonga moi rapide pona biso to na commune c'est la direction Mangengenge na quartier Mibu. Bon, to senga bakonzi basunga biso po to mutu asunga biso la suite. De totali akutu bandako ebele koi awa. Batu bapatu bandako ebele batu musu ba kutu aba ba veuve ba mibalité, mutu omo souffle parce que vendre des athées. Omo passer na l'église donc likambo vraiment ya musique. L'état vraiment ata likambo. Te libulu oninga boye ebebi sekititi na samai ko. Même bata bandako. Denge bandako ko ba isolé ndako munene parce que ndako munene vraiment ezaki avec le moiselle qui a kutu ya mobile donc souffrir marasi Babiton ya quartier Mangengenge baleli na bakonzi ya mboka balobi érosion oyo eza ya sikate esalema bandaka la bakonzi ya mboka bakipaka te balobi bokota likambo na bango ndenge bozobongisa ba quartier ba commune mosusu bolala pe bolota te ya bango boya kobongisela bango po ezaka kanzela se moko oyo batu balekelaka bamatelaka ti na ngomba ya Mangengenge mpona kosalela prière pe ezali nzela oyo bahabitant ya toyebi te soki eza compte en rendre to nini batu bakota na ndako moko na quartier muli na commune ya Kimbanseke babuka pe basali sabotage me bayibi te bozwa reportage ya Sarah Mawete. Tozali na Avenue Nzakimwe na numéro 21 na quartier muli na commune ya Kimbanseke. Précisément na route mokali en sécurité makasi eza côté oyo papa moko abima azonga boye kokuta ndako babuki fenêtre babuki porte miyibi bakoti bayibi na bango pe le côté basali kaka sabotage bapandi ndako se kopanza papa oyo aleli na micro ya KNB News. Toza avenue Nzakimwe na numéro 21 bis na quartier Mouli na commune ya Kimbanseke na route mokali. Papa nga na bimaki na kende na shop ya Orange.
mwana muta tikalaki mwana pe abimi ake wenze mwana bimai na 11h40 mwana asalika asoi 20 minutes kozonga zongi na ba 12h ayo kuta babuki ndako nde akoti atalitala babandaki omoni baluka babuku baluka bakokite donc nde akoti atali donc bapanzi ndako ndenge omoni babuki bakoti na ndako bapanzi babiloko nyonso to oyo ekomi 7e fois mais papa bakambo na ebite na obani soki eza bato ya balabala soki pesa banani na ebite parce que eza normal te en pleine journée bazo buka ba voisin pe bazali bazo yokati. En tout cas, Kimbanté que côté et qui insécurité makasi déjà partir il y a 20h ce que aux tambola ba kuluna ba criminel ba kokanga yo ba kobotolo biloko en tout cas ba na côté o ba beleli général Silvano Kasongo pe commandant ya district Dieudonné Kangambila otalela bango likambo oyo po ba lembi insécurité côté oyo moyete Kinshasa et l'équipe partout. Totunaki na bana mboka soki mwasi oyo abala akoki kozala na ba camarades célibataires c'est-à-dire ba oyo nanu babalite reportage ya Peggy Ilunga. Mutu nyonso tango abotamaka azalaka na ba camarades oyo akolaka na bango na kelasi na quartier na bisika ya mosala pe bisika oyo nyonso kaka afandi kasi tomonaka bandeko basi misusu soki babali a changé statut a komi marié okomona abwakisi baninga na ye oyo azalaki na bango c'est-à-dire ba oyo nanu babalite ba oyo bazana nu ba célibataire okomona ndeko mwasi abwakisi ba camarade na ye pe a changé na ye a komi na ba camarade kaka oyo babala toyebaka te est-ce que système wana eza malamu to eza mabe population kinoise ba réagir. Moi cette va sengé ko zaka ba camarade ne ba femme mariée au bako aider na ba conseil bako sa ba échange moya malamu c'est belé pour na atambola na ba célibataire te première raison ali ba célibataire ba na bazana vie na ba onde batambola oh moi cette bala za discipliné et puis azali mutu mwaza akambami na mobali wana azotambola selon makanisi ya mobali na ye tandis qu'un célibataire azo vivre vie moko incontrôlée donc mutu azo contrôler azati azo sa parta ko eska ya linga kenda okende. Mais moi, cette balle a sorti, n'a contrôlé. Ça dépend des foyers. Mais les foyers, ils sont dignes de nom. Moi, cette balle a sauté, n'a pas camarade, n'a pas bar, non. Le bar qui est na bar, na mobile, so bali, au changer statut, comme un statut marié. Donc, il faut changer façon au monde à ma cam. Comment est-ce que je suis célibataire? Les célibataires sont mais ils ont commandé consultant, c'est-à-dire qu'ils ont consulté pour un conseil. Mais ils ont sauté. Ils ont motivé les mokano ya kobala. Ezala bien te pona kete ozala moi ça libala zala kaka camarade na muninga na ye o bazana libala. Jamais okoko zala na camarade ya célibataire et simbati. Pour conseil ni ba opesa ye na célibataire. L'air ba rovanda bazo solo la célibataire ayebi kete akendaki gender na ye moko ba pesa ki ebwe bazongisa ki boye. Allez, l'air ba opeta ma solo wana. Donc et ça là est bien té au mona ka ke ti suka sa nini ayo boma libala alanda baninga na ye toto tanga ki no relation esili ngada na libala yo za libre donc to ko sala amitié té moi ça libala donc faut ko se respecter moi ça libala za la kana ndaku réunion na oloba kete okende yo na mbali nawo mais jamais okoko zala ki camaraderie na oya za libre pour mutaza libre ata ba kende ne wa pa kende na ye pas un libre muto arolandela e azati donc ezama be makasi to tikango ya kitorote vraiment na koyi koloba ki koza célibataire eza maladie ezali ta mutu na mutu azana tangu na ye oh wana peta tangu ne kokoka a comme pe marié célibataire ya mabe so kazo pesa ye conseil to zo sepelisa ete bakoka bwana mais so que ça ami bazo tambola za célibataire eza problème te papa balongola likanisi wana célibataire aza ennemi te célibataire aza ennemi te kota mona célibataire eza mabe te batika makanisi wana oke célibataire akolakisa mwasi na nga to ndenge nini to ndenge nini eza malamu te kokanisela baninga bongo ya mabe eza mabe comme mwasi comme mpe mobali akozwa libala
eza un problème te célibataire eza maladi te oke mwasi nanga azotambola na célibataire azolakisa nzela mabe wana eza makanisi na biso bato. Boyoki ndenge bato balobi soki obali esengeli te obwakisa bakamarade na yo po yo pe ozalaki célibataire bato nyonso bakoki kobala mukolo moko te bakoki kobala nzela moko te soki yo ozi chance ya libala liboso ya baninga elobi te ke obwakisa baninga na yo pe o changer baninga parce que lobi soki oyoki muninga wana bali okozongela ye lisusu bobandelaki amitié to ndenge nini baponaka bakamarade ya malamu oyo azopesa yo conseil ya malamu fanda na ye oyo azopesa yo conseil ya mabe kima ye ezali te otia ndelo parce que yo obali bamisusu babali te okata amitié na bango. Kinshasa eleki partout. Beltesco a offert bakaye ya sika na kombo ya ope ba stylo ya sika. Papa, maman kimambango na ba magasin Beltesco kende kosombela bana na yo bakaye pour rentrer kalate. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrillé ligné tozana ba cahier à 48 feuilles quadrillé ligné tozana ba cahier à 24 feuilles quadrillé ligné tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrillé ligné ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina ba cahier cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Ba Léopard ya République démocratique du Congo ba gagna kilobi 28 août 2022 2 buts à 1 liboso ya basao ya mboka Tchad na match aller na Yaoundé na Cameroun. Détail na commentaire. Ba Léopard a pris la République démocratique du Congo ba gagné qui débute à 1 dimanche 28 août moleki na Yaoundé na mboka Cameroun liboso ya basao ya mboka Tchad pour na compte ya match aller à deuxième tour préliminaire des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Sélection nationale ya Otis Ngoma et sali premier pas pour la qualification grâce à Adam Bossou oyo afongola ki score na 17e minute pe Isama Peko oyo alanda ki deuxième bi na 44e minute. Ba Congolais malgré avance na bango oyo esengeli batikala na force oyo po na ba se qualifier liboso ya public na bango na match retour oyo eza prévu le 4 septembre prochain na Kinshasa. Régie finale ya KNB News babongeli bino surprise pona TikTok ya lelo bolanda. Mama o basi ya makolo kilo. Na lingala pena biebe basi ya mababe.
basa mababe bakenda wawa te ho ba tula makasi nzambe bando bandaki ndumba yaya ata TV para bino somba te ata kitsa dessin animé osomba te ndako ozwaka te ata mbongo biloko kolie para bino otikaka te baosombelo na lipa yaya kindumba pema lukeloko kosala luka osala commerce luka musala métier ya koluka mobali aselo nyonso esila makambo wana ezalaka susu te otamboli na mokili baozwaka te oya kilo wana libabe na TikTok bando bandi obina otikala kutu presque soki sexy soki ndeni baolingoka te tino namona te yaya oyo eza libabe luka mosala osala luka mbongo tranquille batiela mobali motema te tiela mobali motema eza métier yango yayoki ndumba eza don ou bien eza métier ou bien eza nini nazoluka nayeba non lifuti nango ezaka maladi ou bien infection yaya lukeloka kosala ekesala bien baotonga o déjà na famille na bino baotonga o so bimika ntango odekushaka wana oye oyaka neloo te apa talo simbi na maboko lipa te ata ko morso dendo oyaka nango te epa na bino tika eloko te mais non ezala te basi ya mababe nzambe na ngai yaya lukelongo ya nzambe bando bandaki ndumba TikTok etolembi yo na TikTok obini mingi otoki mpe mingi mobali oyaka te yaya église kuto osambela na minoko nyonso tia langue yo osambela ntina kishinois mobali oya te libabe kotula pasi luka mbongo di telema koluka mbongo baningana baoteka makalo leki baona ni baoteka fufu leki baona ni boniko tomona baninga mpe baoya baolakisa bakabelo bapiblisité bato baoteka TikTok ekobongisa bato mpe na affaire na koluka mbongo eloko osala tiango na TikTok yaya pardon pardon kolobisanga te tika. Merci Nabino bozalaki tellement ebele pour na kolanda édition ya mokolo alelo tokomi na suka soki bosepelaki na yango na bandako bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle obimba ya kaini be pegi lunga zalaki sima ya caméra pe côté ya montage tozalaki bongona ingénieur Garo pe Faso Kirombe édition ya lelo kumbamaki na coordination ya Jimmy Mukendi ngai na bino tokutani lobi kaka na ngonga oyo Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana kino